Je vous salue et vous souhaite le bienvenu, fidèles internautes, à cette chaîne chrétienne qui est Tolonacé. Je suis Ruth Moussomba, la présentatrice et la journaliste qui va devoir commencer à animer cette émission qui s'intitule Rien que la vérité. Alors, j'aimerais vous proposer un sujet autour duquel Naningito Solola, Nabino, Bino Nabiso, na plateau Oyo, de recevoir une personne, c'est un homme de Dieu. Comme déjà vous pouvez réaliser, dans un il y a église Assemblée charismatique La Gloire qui est située sur l'avenue Capella Yolo Nord dans la commune de Kalamo. Alors le sujet autour duquel tu reçois là est Ali Bonzambe to business la Katia église de réveil. Alors voilà pourquoi to lingi to solo la paix to échanger na l'homme de Dieu qui est serviteur de Dieu dans ce beau endroit, dans ce bel cadre que vous pouvez déjà réaliser. Il s'agit bien de Berger Miché Kabala. Bonjour Berger. Bonjour Ritz. Merci de nous accepter chez vous aujourd'hui. Merci Mingi, merci. Merci Ritz. Et c'est Ngomakasi, il y a coupé sa biso avinayo par rapport à un sujet autour de celui-là. Bonzambe to business la carte église de réveil. Alors c'est comme un sujet nabiso, c'est la même question que Naningi n'a renvoyé et pas il y a Berger Miché Kabala. Lecture nayo ezanini par rapport il y a makambo ezo salama lelo na église de réveil. Partout dans le monde, les aka na Congo na l'Afrique. Et puis, dans l'Europe, Asie ou Amérique. Lecture na wezani. Merci beaucoup. Ritz, Olobi, ni nezo sale man église réveil de l'eau, business ou bien bonzambe. Église réveil, oezo sale malelo, business to bonzambe. Bonzambe ezali, business pe ezali. Pourquoi? Parce que église de réveil a infiltré. L'église de réveil a eu infection. Infection dans une église de réveil, ce sont les soi-disant hommes de Dieu, les auto-appelés. Pour Bazalak, Moutouami Bengi Kayemo Boboé, na Moussalanzan. Topé Moutouake Kaboé, na classe, à ça la théologie, mais à Bengama Nazambete. Alors, l'église est infiltrée et par Bandoki, Batobakisi, batu ya ndenge belé mais au bazo za la basali ya Satan bakoti na kati église ba mi komisi bango mo ba pasteur ba mi komisi bango mo ba berger bango mo ba prophète tango akoya akosala kaka misala ya oyo atindi ye akokosala jamais musala ya Yesu yaki pona ko bebisa misala mabe ya Satana. De même Satan a yepona obebisa misala malamu ya Yesu. Po abebisa ngo akotela ngo na nzela ya bato babengami basai na Nzambe. Mutu amibengi ye moko, amikoteli ye moko na musala Nzambe. Mutu wana tango azokota musala Nzambe, Biblia yango moko elobi ke na mikolo suka ebele bakozala basali ya mabumu na bango kasi basali ya Nzambe te. Ndeko komomona mutu nzale suye na kindoki na ye abandi fabriquer ba prophétie ba miracle et bandi lelo te banda kala Simon le magicien azalaki Bible lobi soko tangi na Actes des Apôtres 8 ozo kita quoi Actes des Apôtres 8 ozo 8e ou 8e et 9e verset ozo kita oka ke Bible ezoloba batu babanda koyoka tata wana makasi bazoloba celui-ci est la parole de Dieu. C'est lui-même la force appelée la plus grande. Mais, biloko wana nyonso abanda kosala ngo parce que azaki na Nzambe. Abanda kosala ngo kaka na ndenge na ye moko na ndenge ba machine na ye po comme gagne peine na ye. Tala bato bazwaki mwana mwasi oyo. Oyo Paul a quoi? Oyo Pierre abimisaki esprit de Python katina ye. Bazwaki batie lokola mutu alukela bango mbongo mena makambo na Nzambe azo prophétiser bato bazo teka ba jeton soko moni museli na Nzambe soi-disant museli na Nzambe po ayamba mutu fois somba jeton asomba fiche asala boy c'est satanique.
biso siko ba Kristo nde tolinga ko comprendre te to komi ko linga makasi miracle nesika ya koluka Yesu yango ozomona to koma na souci mingi ya vie que souci ya vie éternelle to ki pakala sous vie éternelle te mais to komo occupé mingi oyo ebengami miracle. Pourquoi? Parce que muto komi mona azana maladie azana posabika kuna bazola kiseke muto abiki na mbasu una mais babiloko wana ezozalaka autour ya bango moko wana yo kende kuna na maladie soki yokobiki. Oh, mais bato bazobika kuna bazobika ndenge nini? Bato wana bazolo bake babiki wana bango moko nde bayebi ndenge bazo tripoter makambo na bango. Bazo tripoter comment? Muto azaki neti par exemple bana kobota te. Akomi na église wana ayokaki communiquer na télévision par exemple que yaka toza na service de prière autant de jours yaka toza na ba problème. Yé pas yé na ba problème na stérilité. Après un moment akomi na zeli. Donc c'est un faux miracle. Rite basali ya ba miracle wana baza na pesa terre moyo nde bongami na bango baza ba farceur to sito yamba bato omoni mutu aye alobi papa ngai na fabrique un miracle na ye a autant to fabriquer miracle pesa ngani mutu ko vanda vandi na seboyi mutu aza normal mais avandi otali olobi o aza koka ako betro masolo nde basala na pasteur intel d'un pasteur interne, bon, c'est normal. Ce sont les signes qui annoncent que tous en a souka tant. Donc, pardon, pasteur, ok, berger, ok, mbango. Au but que baiki ko consulter bino na mutu, alors bino bino que bo utiliser ba service na ye, c'est ça. Et ça n'a pas été qu'il y a un miracle wana. C'est-à-dire yemoko ami comme ici victime. Ami comme ici victime a tellement a commis coca, to a commis mutu ya malade ndeke to pe akomi ndenge nini alors popesi mbongo moni pasteur a telemi ko liboso cher abandi ko loba awa nzamba zo bikisa mutu malade ndeke to pe awa nzamba zo telemisa koka wana sitalaka ka babiloko wana bachaka na ba église na bango o babegi o ba vélo ya ba koka na bilo mususu okomona eza ya sika mais kasi begi ya mutu abotami koka begi ya mutu abotami azotambola malamu te ekozala ya sika ndenge nini eza ba impression mpona kobenda bato mpona koextorke bato bambongo nde ozomona bato mosusu kobimisa bato bambongo na bapoche koyekamela na baversion ezoloba o te yesu alobaki vous ferez plus que ce que j'ai fait ceci cela non eza nango bafilme mutu ye ozobimisa mbongo na bapoche aba okesiko na émission obandi koloba non ndenge na sala émission boyo yo mutu koko soutenir biso ya ko soutenir biso numéro de compte na biso yango comment est-ce que yo mutu oyo esengeli yo mutu ozobimisa mbongo osa miracle ndenge wana osenga susu ba ya ko soutenir susu na mbongo c'est du fiasco. Voilà, un miracle, oyo salama, oyo le but wana que un pasteur à l'équipe la télévision c'est ça. À ce que ça va bambon la poche. Donc à prier pour na yo mbongo bimi na poche. Bon, c'est quoi donc pour na yo eza impossible ko bon nzamba ko sala ngote. Nzambe il n'y a rien oyo eza na lokote ko nzamba ko zanga ko sala na mokilo. Oyo zo sala nzamba omona kaka oyo eza nzamba. Mais miracle nyonso il faut édifier. To confondre ba spectacle ba scénario wana na eloko eso édifié. Il y a des choses quand Dieu fait quelque chose azo sarango toujours natina morobo. Oya ke mutu ayeboye o ozana sapato esa ko tenga maïsie baby allez ba telemisi mutu wana ba bandi ko déclarer sapato asike bimina ngolo na ye. Donc c'est pas possible. Je ne dis pas devant Dieu il n'y a pas les mots impossibles. Et pendant Zambé, tout est possible. Un Babylone qu'on attend tous au monango, et ce qu'on a na ba magamuto mona. Si tout le monde a battu na kisha sawa, bakamatika elamba bazipi mutuboy. Babando sa ba magamu. Quelques minutes après, balongole lamba na tout le monde isko libat. Mais au basipa ka zagi mutu. Les œuvres de la magie sont visibles. Yozo monate ke tango nani Simon le magicien banda ko sala ba miracle wana. La Bible le dit du plus petit au plus grand.
il croyait et il disait c'est lui la force la plus, appelée même la grande. Mais c'est pourquoi tant que Samela yo mu Christ, tant que Samela, et le roi du Bosso na kosenga na yo, senga na mulimo na Nzambe, appelle ça yo discernement. Bon, en attendant que discernement est au pasteur Berger Miché, en attendant que discernement, ce n'est pas du tic au tac, ça vient qu'à abonnement ou aux yeux discernement, je ne peux pas aller dans telle église, je ne peux pas fréquenter telle église. Ça prend peut-être du temps. Mais il y a une urgence, il y a un problème que nous avons résoudre à l'immédiat. Azomona, l'église peut le botami le cas maï berger. Ah ça la bonne. Alors qu'il était si quand brandir le miracle, peut-être que Dieu est derrière ce miracle. Il y a un dans le lobby que na nyonso ezozala bilembo atango suka bato bakozala na susi makasi ya bavi na bango kasi bakozala susi na Yesu te. Si thème na biso eza bonzambe to business ou bien affaire bonzambe eza nini eza nanu Yesu moko ndimela Yesu kozala na nzambango kati na ya moto yango wana bato nyonso to sambelaka babika kaka au même moment tous les problèmes que le peuple de Dieu peut avoir et si la canne à prière problème sous ce senga kaka enseignement parole de Dieu ndozo muto ko sala wana ndimeli na Yesu te ayebi Yesu te mais ayena mbasu arobika te mais natuni est-ce que Bartimée wana bazaki basi bayebaki Yesu Yesu te mais abika ki objectif ce qu'il y a église les lois ça kobikisa ba maladie te eza kobikisa milema nde objectif ya église wana tokomi kozwa ba miracle tozo brandir yango kobikisa nzoto oyo tomoni yango nde objectif ya église wana église andenge na kokota kutu te il faut kota na église oyo bazoteya le salut en Jésus-Christ dans toute sa totalité parce que lobiko ya liboso oyo église azo viser eza âme wana ekeseni te na moto akei kobanda kolukaluka epa bamandona epa bato bona boye ake kolukaluka po azwa lobiko azwa bona bamandona wana na batandona wana bango moto babongoli makambo ya Nzambe bamonike kote kuna ezofuta lisusu te yango wana bayesko epa Yesu aza mofuti malamu osala malamu ofuto bien osala mabe ofuto pe bien de toutes les façons epa Yesu ozwaka salaire yo mona ba église wana ezaka emati lelo makelele belebele lobi eza société akomoto na wapi prophète kingani wapi aza société ne musu na wakaki kuna na Lubumbashi alakeli na Lubumbashi mabe alobi mais asaki ba makelele bele ya bikisi batu kuna fétiché alakeli Lubumbashi mabe alobi Lubumbashi ne sera plus jamais encore béni batu bakozala bango nyonso ba pauvre mais c'est pendant que batu bazo émerger mon Dieu bon pourquoi kasi po asali ba aventure na wana ba miracle wana ko telemisaka bakoka ko salaka bo mais bato bakendeke bakoka solo batelema mama kende na bichingo bilawo bakoka bazebele basaka koluka te to so se ba mort mais mort ke zebele kende boya ko bimisa o eza na kati ya mort ko se koti malili ya sambelela ta oyo bazoli na bakota sikoyo wana tona ndenge bembana ekoseka mituna pona nini bakufi bazaki ebele na kati ya nani mais na kati ya cimetière mais Yesu asekusika kala za Nzamba saka likamga na tini babiloko tozomona lelo oyo ya mona misusu bato bandi koloba ate ngai tango bazosambela na moni mbisi abimi na loko mama kasi bimisa esprit ya Marie de nuit tomona Marie de nuit ana tomona katata moko na mandefu abi mawa na mandefu to banda ko beta ye yondo kanga kiriti na mariage ale yonde Marie de nuit na ye to beti makofi wako kendo bisaka bambisi avant de yiwa ce qui est spirituel se résout dans le spirituel weza molimo mona na miso ba beti bo bimisi ba sete moni ba sete muto banda ko tungisa yo c'est de la mascarade. Mais bon, et ce qui est contenu spirituellement, ça dépend de la manière où nous avons moni quoi bimisa. Ce qui nous a c'était contenu spirituellement, nous avons moni moyen bimisa, nous avons nandenge ya matériel pour mis sur bateau monde. Bon na molimo ba ebiso ke c'était au basai la kana molimo eza c'était au chinois fabrica ko. Ne ba ebiso yo. Et c'était au basai la kuna na molimo.
yango nde c'était chinois asalelaka oyo babimisi tango esezwi na nani ezwi na rui nga naza munganga na ndenge ya nzoto oyo sete ekota na nzoto oyo evanda yo otambola mama babiloko mosusu esengeli ofungola miso église eza en danger toza infiltré epai baagent du diable mpona kodétruire mosala nzambe il faut todénonce yango mpona kosauve église kosauve mpe baame église eza en danger église eza ekozalaka mokolo moko te business ya motu église eza business ya nzambe ye moko na business na ye wana azosala le business sur les âmes donc il gagne les âmes pour la vie éternelle pour le paradis okobikisa motu na maladi ya mbasu lobi okuti na enfer osali mosala te okosambela motu osali ye bamiracle asomi mapango asomi mituka mais lobi okuti na enfer wana mosala wana osaleli nzambe te nazoyebisa na bandeko bazalaki dans les bons oyo basali mpe berere mpona kolanda basusu sinavanda mokolo mosusu na église wana namoni tata moko ayeli ngai quel est votre secret wana nini nayebisa ye wapi tokoki kosimba mpo ye mpe bato baya ebele mpo ye mpe azwa mbongo mpo ye mpe asomba mituka ntango nayebisi ye secret na biso ezali kobanga nzambe vie de prière et puis sérieux na kati ya mosala yango asilika nayebisi ngai non osakaneli ngai nasakaneli mpo nini mpo nayebisi vérité ya kobanga ya nzambe na liloba na nzambe na prière mpo na ye falaki nayebisa ye nakenda kotala mama moko mbikudi azalaka na bakongo asalaka boye mutu ya ndenge wana paster ya ndenge wana namona mutu akende na église na ye nakoyebisa ye te wana aza mopagano ayebi yesu te ya kosambela na la gloire vérité ezali lelo bible elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bosolo yango oyo nazolobola église toza infiltré église eza business te église eza business ya motu te eza business ya nzambe pour gagner les âmes. Intérêt que Dieu trouve dans l'église, c'est les gains d'âme. Oui, actuellement, prophète, berger Miché, quand on prophète, c'est parce que nous que le Seigneur pas utilisé comme il a ma prophétie. Nous avons tout la balance oyo établir déjà actuellement dans l'église de réveil par rapport à Bonzamé la miracle. Ils ont à combien de pourcentage? Ceux qui sont côté en haut. Ils ont à 100% Bonzamé, 200% business. En tout cas, balance on a coaché na temps oyo eza que 80% business, 20% Bonzambe. L'église est belle au monde tondi awa. Ezaka mutu nazana mutu moko azaka na kaka azana pembeni awa. Mutu wana nzale suye ebele utaki poto babengana ki ayebisi ngai passer. Na eba koteya. Nga nazaka courage à côté de ma boyo ko banda modération. Nakola lanzala boité. Faut na télé mana banda ko modérer. Na moni il y a pas quelques jours na moni a sangisi moi sina na batol pangu place azo futela. Babandi ko beta maboko. Wana sko nzame mutlobi ofungo. Parce que yemo ko yebisa kinga ke nakola lanzala boité ko kufanza la boité église ezali. Wana église wana est-ce que yo kanisi tangu azo sala wana azo sala église to azo sala fête. Azo sala business. Pour ofufu akolia pour extorquer banana ça na voyez ça va église en ndenge na bokota te parce que est-ce que moyen ça te citer quelques-unes oyebi église quand est rebi ba côté libiso ana bato côté libiso mingi mutu azana musala satana tokoki kotanga ete mais tokoloba ka misala na bango yo mo comprendre que a place wana na kokota te mona l'église bazoteka mai o mai oyo eza mai ya onction ozango pakola ngo kaka obeleli fire 3 fois mai ane ebigisi yo nzamba longo na lola ya kofanda na mulanga muke ya mai boy ana isa ko sakanela nzambe o église ototeka ba huile d'olive huile d'onction
nzamba longa na lola ya kovanda na mulangi moko wili mukebo ka mulangi wana nzamba vanda yo o privaser nzambe na vie na yo c'est-à-dire OK soko pakoli to ba opakoli rite ozui opakoli yango opakoli allez nzamba ye na nzoto na yo soko ke osokoli mai allez nzamba longwe lisusu na nzoto na yo ba nzamba mascarade ba nzamba mascarade moni bato wana nyonso nzamba kotia bango problème yango zo mona bazo kende liboso na misala nzambe bon qu'il était ndeli l'église zotonda tonda bato ebele kasi bango bato liboso te sina ba na bane 2000 2001 2002 na Kinshasa sozaki na vent mususu tangi na ba mususu ba o déclarer de basoma ba avion na ba jet privé to tikala mona pe ba jet ngona ba avion te baza wa ba misu bazo ya kaka. C'est ce qui prouve que nous sommes dans les temps de la fin. Ce sont les antéchrists. Bon, Berger, comment reconnaître le vrai miracle? Vous avez dit que le miracle est à l'authentique. Comment reconnaître du vrai et du faux? Comment faire ce parallélisme-là? Il y a bien, il y a vrai, il y a faux. Merci. C'est pas quand même de l'or. Il y a faux diamant, il y a faux or, il y a zinc, il y a cuivre. Merci beaucoup. Ritala tangu Moïse akepo abimisa Israël na bombu na kati ya Egypte. Bible lobi Moïse abimisa ki nyoka. Pharaon pa abimisa ki nyoka. Tout était les serpents. Mais ce que tu serpent à Moïse, na serpent à Pharaon. Boke se nezalaki. Pharaon abimisa ki tubanyoka ebele me mike. Moïse abimisa ki nyoka moko. Nyoka moko wana ameli. Okomona ke ba miracle belé oyo Moïse abanda ko sala po Pharaon ndi manzambe. Omona ka ba magicien wana babanda ko komeka pe basali pe yango. Yango na lobi na makambo oyo ya nzambe esengeli soko za mu Kristo osenga kaka nzamba peso molimo a discernement. Wana avec le Saint-Esprit, à l'aide du Saint-Esprit, okoki komona ko comprendre. Mais misusu pe kaka na jugement ya bo moto boy ko mona ke we eza faux ya oto so mona ya tambola sikoyo bandi ko ba tambola mona zo tambola sikoyo tambola moni mutwana abandi ye wana azo titibe na ko tambola atamboli nzambe soki abikisi mutu koka d'abord kaka makolone wana ko mona ezongi normal masi ya makolone ezongi normal ko akotambola normal kwa mutu nyonso eza kotambola o tozo mona ya mutu abandi mona mutu po alungwa kaka awa asala 2 mètres de distance asali déjà 5 à 10 minutes même kolonini maman oyo tato akoma akobima lupango po akoma na le miracle c'est un processus, notre délivrance c'est un processus. Donc ça lit pas mon kolobi on ça deuxième pas, le bout na troisième pas. On le voit qui ont tout au début que non ils a ba délivrance mususu ba miracle comme ça c'est ya pas battu et ça m'a spontanément monsieur ya spontanément monsieur c'est ya au fil du temps. Et ça fait qu'à mérite au tambola et puis après 2 jours ou 3 jours après au tambola correctement. Auto zolo baïza pour bazo utiliser mingi dont il y a guérison miracle yango nde bazo ba oyibela simadon wana makasi. Lorsque nous parlons de la guérison miracle, nzambe so abikisi mutu na azaki mokufi miso mona raté tala muto yesu atie ye moko maboko atuni omoni abia na omona bato tambola kwa banzete. Asali sous kendo sokola na silo mutana zongi je vois maintenant distinctement et clairement ya bango wana eza tous les jours ka ndenge wana ya misusu mutu avandika boyo museleke te biminga kuna wapi museleke to na vandaki na bomo ya banda ko la nini kuna e bobo kamati museleke to na bobo mie na nyao o nyao biminga na nzoto tala nyao munene bo avandaki wapi avandaki l'esprit kasi babimisa mari de nuit souci nangeza ka babimisa mari na femme de nuit to mona mari poni babimisa mari na femme de nuit te to mona ye ka femme de nuit ye mari de nuit ye prophète pasteur berger toli to c'est ça nena ba ipa na bino bo pesa ka maite mafuta te service ya ko to pesa mai pe mafuta te soki nzambe ata mungwa soki ata macaron Tamacaron pour recevoir facilement fidèle au problème. Oh koya rendez-vous en rendez-vous. Oya to yambio porte ça ouverte. Ce qui bisa ko les ali peto sakolio. Ya biso awa
eza te ke tozoteka mai mungwa mafuta toteka keloko te. Le lobby donné gratuitement. Bon, au lobby, ceux qui peuvent bisakoli, les alliés, au PC, bisakoli. Est-ce que, aux on dit ma bisakoli, zakana prophète a télémina avant na plateau, azo promédier pour na moto, azo bengaye na téléphone, azo les canabalabala. Kasi ba film mususu yango wana mama. Ba film mususu yango wana. Beaucoup ça la bonne côté. Ba toi na balimba intimider nani. Ils veulent impressionner qui? Dieu ou le peuple de Dieu. Peuple de Dieu a fumolande misu. Azala vigilant. Bakoyiba yo kondima, bakoyiba o destin mobimba kabo. Fungola misu zala vigilant. Moto telema boyo na mon si tout monde a belé a basala bango ba film na ba télévision, moto abengi ba lebise awa na kosiyo na lobaki ke mwasi nanga za na voyage ngana za boy. Mwasi nanga kutuye yo aza pembe na abandi c'est yo sakani na mulimo na zamba ko peta yo c'est baza ba aventurier. Zambe Bible lobby, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Yo, quand on a émission, parce que papa n'a mouvement belé, quelques moments donné, va disparaître dans sa société. Berger, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Naline a posé question au Poto Kabwana. Berger, offrande de paix, mais la miracle, non? Offrande. Offrande, mais ma miracle. La vie à Moutou, ce qui a la souffrance, ça a la position de faiblesse, avec le Nzambe, il y a une offrande, Nzambe passe les lignes. Mais, tant que nous avons offrir Nzambe, d'abord, offrir seulement à Dieu, offrir quelqu'un à Nzambe, ils ont reconnaître. Ils ont mal à reconnaître. Koyaka na iloko bopo bonzela nzambe tala tang baboti yesu les mages bazaba mikolo et pas yesu na bonzoto boy mais mona batu wana bazui ba or bazui bo offrande po bakende donc le fait seulement qu'ils ont reconnu zambalinga muto azongo mamelaye dans la vérité et en esprit zambalinga muto azoluweye zambalinga kamuto yo azo et bon offrande au béguise comme ko senga lelo yaka na 100 yaka na 200 yaka na 1000 pose un miracle no ya libala ya sala ya bongo ya voyage qu'en dites-vous yaka na offrande pour nzamba salela comparativement la béguise ça remonte de 20 ans ou de 15 ans ils allaient rater hein ba perolo to bana oyema manzembo yaka lelo moninga nanga kolo yesa ko benga kayo on le miracle on pouvait même pas mener l'offrande mutabiki hein mais le est commis après convention nyonso appel des fonds appel de fonds wana yaka pesa scellé pour que nzamba pambolo donc ce ko scellé te ce ko ça nango te aux miracle te c'est offrande déjà est le mot très utile na kati ya makambo na nzambe offrande est le mot très utile. Il faut repérer ça. J'ai de où tant que Zamba Abimelier. Abimelier a ébissé vaillant héros. Et là, quand Liboso, j'ai de où raisonner et ça n'a pas sa offrande. Zamba a offrande wana. Avant bandanaye marche, Zamba sengesko offrande a ébissé. Kende na katia tukwa tatana yo. Ya ye li sous j'ai de où te. Kende na tukwa tatana yo. Kende gozo. Or tata Gédéon azaki mutu ya bagwa mutu ya bakisi mais ye accueilli ce qu'on a offrande à tata na ye ake kozo yo ondimi ke tata ya Gédéon alingaki andima yango bazwa eloko na ye bon Gédéon azwaki yango na ndenge nini bon on répond à la question na ngate mais actuellement les lots est commis yaka na $100 $100 ekobikisa yo $200 et vous payez ça au voyage, $300 et vous payez ça au bout. Qu'en dites-vous? Pourquoi vous payez ça qu'un chiffre? Ceux qui mouton a épique à Zoluka Libala, Zoluka Mabota, Zoluka Mbongo, Zoluka Boyman, Azanangote, vous avez $500. Il n'a même pas un toit où dormir. Yo kakasi, Zamba zo senga na Gédéon, offrande aux os à la yaïté. Aïe, c'est kendo zo ya tatane. C'est qui n'a moté? Ponzamba zongisa Job à rétablir. Et c'est là qui Job a payé sa offrande. Mais Job a dit qu'il est l'autre.
oyebi yomo que tout a été détruit à Job. Mais pour nous rétablir, Tala Eli dans Mont Carmel. Pour moi te quitter. Et bien non, amener l'offrande. Bino boche ya bino kuna. Nzambe nyon soy. Parce qu'il a besoin toujours d'offrande. Oui. Na comprendre lorsque dans le Bible muto soit za na ngote aibite skani akende kozwa za ba botina muto akende ko braquer une banque ako braquer banque aya na oka poabika bongo Job tango ba nzamba sengaki nzamba tindaki po akende yiba banque kapo le bika bika de kozwa nini comment offrande na troupeau na kama Gédéon na troupeau ya tata na yazaki muto ba ko servir babal donc akiko yiba na kati ya nzambe muto atindi biloko nyonso eza ça. Bon, le lorsque vous permettre que Mundimi, on a besoin à se libérer, à se bouillir, à se débrouiller, à se casser en 1000 morceaux pour avoir le coin au pèse. À pour pèse à bouillir. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans une année, au moins, à mon niveau, pas voter. Ça sera quoi? Ce comme on dit, Bible le Bible. Ce qui moutou a bengami moutou nanzami. Magambo ya zolo ba izoko kisama na bomo ya batute. Ya libota nzambe te. Moutou na boto saete. Bondi mayeli susute. Pour magambo ya zolo bezo samate mutu aza ensemble parole na ye oya zo misana munoko ezo za l'accompagner nangu ya accomplissement. Merci beaucoup Namoni, ça sera une partie remise donc on continue sur ce sujet oyo ya bonzambe to business na kati église de réveil prophète Berger Michel limbisa na zo prophète c'est parce que na yebi que nzamba utilisé comme mingi pe na prophétie. C'était un plaisir vraiment de répondre à notre invitation pour amener un autre son de cloche. En tout cas, merci beaucoup. Pour Nalélo, cette émission est finie, mais c'est un sujet qui continue encore. Dans Bolandabiso, Namikolo Oy, demain ou après-demain, toujours dans ce même sujet, mais avec un autre intervenant. Moi, je vous laisse aujourd'hui, tout en vous souhaitant la bien-portance, ce que Jésus-Christ a zonité, tout le monde a candé la Ibisibino. Mais na ligne na pas sabino ba contact na biso dans les cas où vous avez ba suggestion ou ba remarque to vous avez ba proposition bolingo ça la biso n'hésitez pas à appeler Ruth Musomba na numéro ya plus 243 81 0050 759. Je reprends plus 243 81 0050 759 na Facebook peli susu tozali na kombo ya Ruth Musomba Kaloubi. Donc c'est le nom oh, ya Facebook oh, là où vous pouvez nous rejoindre aussi si facilement. Mais na lingi pe berger ceux qui ont un numéro à téléphone on peut couper ça dans le cas où les gens peuvent aussi vous contacter le cas appelé aux ali prophètes. Ok, de partout dans le monde. Merci beaucoup. Toza na Kinshasa, précisément na avenue Capella numéro 20 bis, na quartier Yolono, commune Yakalamu. Yaka, sokoza na posa na biso, pona ko benga biso na téléphone, toza na plus de 143 998 15 58 58. Je redis, plus de 143 998 15 58 58. Yaka na Assemblée charismatique La Gloire, Okozala décité, na adresse Oyo Naouti Kopesa. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, si vous avez aimé cette émission, dites plutôt merci na Mosel Nanzambe Oyo Azali promotrice ya chaîne Oyo, Yé Azali évangéliste Anne Kalambay. En tout cas, maman Anne Kalambay, que Dieu vraiment vous assiste, que le Dieu que vous servez a continué comme ça là-haut du Souba bien, afin que vous continuez dans Moussala Oyo Nzambe. Et puis dites merci à celui qui est le directeur du programme Yachen Otolonase, c'est Isaac. Isaac aussi à toi, mille merci. Je ne peux pas oublier celui qui a fait que ces images vous soient parvenues, l'ingénieur Yemoko. On a béni affectueusement l'homme, il y a talent et belé, l'homme a multiples talents, c'est Pichou Mvwama. En tout cas, toi aussi Pichou Mvwama, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore beaucoup plus. Il y a Malam Opona Kocha, toujours en na musala o pe keneli boso. Je vous aime beaucoup, vous qui êtes de partout, je ne sais pas combien vous êtes tellement nombreux dans la polémique à Bengingate, à Tengingate, mais je vous aime beaucoup et shalom, 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 namabota na bino. Merci beaucoup.